Si on a évité papa Mathieu Tourbe, on va nouveau marié, jeune marié combien de fois? Jeune marié, papa Mathieu. Na âge na yo, bana 8, babengo jeune marié. Respecte-toi papa. Herman a quoi ça? Oh Herman. Herman, tu m'as vu nga. Oh vidéo Herman, batine. Oh man, Herman, na lingi comme na mutaka na la misu na ngate. Comme na mutaka la mutu musu c'est ali sumu et pesa malédiction. Herman, réservez mutaka na yo pona yo na bato yo tindelaka. Ngate pardon. Moto mobimba nzamba sali na mukila c'est décidé ko makolakisaka mutakala na ye. Première vidéo la kisi mutakala e télématé. Deuxième vidéo ko to moni masiko ke mwasi mutakala mwasi a pembe nenga za fragile na basa pembe boye. Mwasi moka pembe ya mundele a simba ka ona kimobali no kimobali e télématé. Et pour ça jeune ne singa boye. Dada boni boye ko. Ngata suna le mondongo pamba il faut être le téléma. Mais je te jure na mobali. Ça dit makila on a ni fond le dossier mzous. Peut-être va publier son de quoi et puis chose grave ça qui va publier était yé mo quoi photo na yé a filmer non moi sindenga zo fibaka ki mobali na yé asilisa après yé mo ka michango ne longa a fini tacos. Oh dans la tour. Moi là ça moi ma vie bino comme ça Gabi on le quoi mutune ça la bien té beaucoup mi ça siko on dirait que ya Gabi do za ko ko batunyoso ya Gabi na ma top ne mukolo alors ma top 51 dans les cinquantaines non bah alors nzoto e sala comment mo bali boye nende ko nga telemi boye o chaka kuto melaka whisky o melaka ba bloro tout allez moi si ya pemba temini boso na ope alongoli bilamba ezate ka telemi dans les vides au simba yo na kimobali e télématé. Ah mais il faut réfléchir bien dada. Basa na bango clic na bango kuna na bango kuna bakenda ko sama na bango asima et puis voilà je m'en tape. Lité ya kanda za bato balingaka ye. Azape na bato bakomi ko sepela na ye lité ya kanda parce que lité ya kanda azape na bato bakomi ko sepela na ye parce que azape mena fali. Fali pesa na bato bakomi ko sepela na sous makasi parce que lité ya kanda olobane dada que personne ne se trompe. Ça dit même mutu nyonso moza na mutu aliboma. Ça dit ça na moto na ba qualité na ye o esala nzamba linga ye. Ata moto a policier okomona moto moni yolba ngana sepela na policier oyo. Ça dit a sepela ça dit moto nyonso na moto linga ye. Ba comédien banalité ya kana bakangaki ye. Ba président ba comédien o ba kenda ko fundaka ba tsu batangi ba kombo na bango. Ba comédien ba président ba collègue ba comédien ba sala qui est fort nini pour ki ndolandela ndeko. Au-delà makambo wana soki ezalaki comédien akufi lité ya kanda akufi ta le voir beaucoup de comédiens balinga bayana ba caméra ba chaîne na bango ba côte sango pour lité ya kanda akufi mais moment où lité ya kanda za na passi la place à passi et aucun côté traduire yepé na place à mabe akufi ba comédien ba yakiti Herman Kasongo voilà pardon. Il a pris ce mon côté de qui to communauté. Herman, yaka mbala sima oyo ebisa biso pour mbala biso ebisa biso déjà. Yaka mbala si mbala oyo cette fois-ci, yaka ebisa biso au bon ça téléphone ba publier ngo na ndenge na. Alors baté pesa conseil. Herman koloba elo côté. Fanda kimia. Mais sinon tangu nanu zakina nous vraiment na bopikili ki bwanzo to ba bokungu ya yo. Et tout le monde est normal. Mon ami qui est en position, qui est tiré et simba. Mais la minute yo, te ngana linga kulobati batu baloba ngana linga langa chana batu baloba oh azana loka mobali mukie oh loka mobali neza mukie mama lito ya munene au moins lito indeza analyse mon normal taka lito indeza mais soki ozwi li sala ya sosoto tige coton au quotidien au cas mukie au kanisa la sentiment Merci beaucoup, très cher internaute de Dada International Télévision, très cher abonné. Batunio so balandara Dada International partout dans le monde entier. La linga abino mingi, restez toujours branchés, abonnez-vous massivement. Nabato nyo sonon ba s'abonner na Dada International Télévision. Merci Abeka Kilombo derrière la caméra pour la réalisation.
de cette image, pourquoi pas à Achille Mananga, je te salue aussi à la prise de vie. Merci. Yam, je te salue mon ami, bonjour. Bonjour Dada Kanda Kanda la INI internationale, je te salue, je salue Maman Top, je te salue, ma maman Boya Génération, elle est là, omnipotent, omniprésent. Voilà, je salue encore, qui encore, je salue ma femme, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Comme il peut banga kobala pour nous on est marambe ko mapé belé na si marande zo bi maraya batu. Heureusement que nga za rende sous comédien té. C'est ça ce qui est important pour moi. En tant que youtubeur bolobela, mais ce que mon mariage et là c'est pas le mariage grâce témo ma baby mi vous m'a trotté. Tout le monde a dit d'accord, félicitations, tu vois. C'est tout ça li maman malam. Ah Karine Mokondi c'est une sœur il y a grâce témo baby ni ba traiter maman na bango. Moi à part Karine Mokondi alobaki, à part cela waouh. Donc voilà, et ça un mariage de rêve quoi. Voilà. Mamso le bezati nevi na zama boko dada tout ça analyse tout panzantek. Panzalelo. Tout ça la rassuré na zana dada. Voilà. Ma professionnalisme mon boye. Ezati aujourd'hui fille mon boye, na garçon mon boye, ba uta na bango place mon boye, ba ngo ba sabe, mi so ba lo mama longati. Faut avoir une tête bien faite quoi. Voilà. Merci beaucoup. Yambe parce que ceux nazaka na besoin na aux ala toujours présent là. Tous ceux nazaka besoin na aux ala toujours absente. Na bongisi na bando za la présente. Yambe tous maintenant parti moko ya muke ya arrestation ya confrère na biso, collègue na biso pe parce que ngana yebela ki na musala ya théâtre, azape frère moko oyo na travail qui n'a trop à un moment donné, il s'appelle Ite Yakanda. Bakanga qui est à Oumela qui n'a parqué, abimi parqué, à qui prison après 2 jours honorable je Koko Mulumba abimi si moi synthèse moi le romo ko lo ba par ya et le ndeko la biso na une semaine à Sibisaki. Bon d'abord merci Dada. J'aimerais que clarifier peu ma mususu. Au monde on a biso fali le loza en Tanzanie na lingara mingi et pas fait kato beaucoup laka aze kondanga za mongo ça dit biso tout à Équateur bato baza peme na fali ba komi ko yinisa fali et pas bato obi kofia loba elo mora lobi nzete biki saka yo na ko inazamba bakata rango ni langate c'est-à-dire pour arriver Fali aujourd'hui na Côte d'Ivoire, pour arriver Fali aujourd'hui na Paname, pour arriver Fali aujourd'hui na Tanzanie, place Aza, il a commencé ici à Kinshasa, na Bandal. Tu vois, il a commencé na Bandal, après qu'il s'est séduit, après Congo est après aujourd'hui, et ça dit fleuve vers la source dans place et Banda. Fali il faut pas oublier que aux en place moko Banda, tant que ça la makambo, tout tant entourage na eu ça makambo, il faut retenir un peu rigueur en makambo wana. Qu'on vive dans un monde sans foot, il y a qui pas kokoloti quoi, parce que il y a obtenu yo rigueur lobby et puis au coma ah il y a les kinga ka na mon été tu vois l'ité ya kanda za bato balingaka ye azape na bato bakomi ko sepela na ye l'ité ya kanda parce que l'ité ya kanda azape na bato bakomi sepela na ye parce que azape mena fali fali pesa na bato bakomi ko sepela na sous makasi parce que l'ité ya kanda olobane dada que personne ne se trompe ça dit même mutunio somo za na moto liboma ça dit za na moto na ba qualité na ye o esala nzamba linga ye ata moto a policier okomona moto moni yo ba ngana sepela na policier oyo ça dit a sepela ça dit moto nyonso na moto linga ye. Tout le monde a besoin de tout le monde. Il ne faut pas que ngana hyper super et du coup minimiser, ridiculiser, sous-estimer. Voilà. Je ne suis pas contre l'Ité Yakanda, je ne suis pas contre Fali. L'Ité Yakanda c'est un frère à Fali. Fali c'est un frère à l'Ité Yakanda. Baba Congolais, purement Bakinois. S'il y a un problème, basola entre eux. Et au lieu de comme ça, on a parqué, à comme à prison. En tout cas, j'ai trouvé ça. Je ne sais pas comment employer les termes, les mots qui manga, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il est vraiment désolé. L'Ité Yakanda, courage. Et puis, l'homme est le comédien. L'Ité Yakanda, fallait à Kangisaki ou bien le Bouboulion de Kangisaki, on ne sait pas. On ne sait pas, en tout cas, j'ai sali en Basile, c'est un frère aussi, Nathan, je t'ai sali. Ma comédien, banalité Yakanda, Bakangaki, ma président, ma comédien, au Bakina, au Fundara, Batsu, Batang, Bakomona Bango.
ba comédien ba président ba collègue ba comédien ba sala qui est fort nini pour qui nous landira ndé ba télémité dada qu'on se le dise attends on a bilongé le romo OK ba télémité dada moi je te dis dada ngana nazalaki jour lité ya kanda okende prison vu que Zaki peut quand même brusque sans ba ibisa batu lité ya kanda bakangaki vendredi jeudi à quelle prison vendredi la semaine prochaine. Tu vois, alors, banda bakangalité à kanda vendredi, jeudi, ba comédie bakendaki te jeudi, bakendaki te vendredi, et sobe mutaki okende kuna samedi. Même président Oxygène, pas télémaki. Voilà, président Oxygène en côté les secrétaire na makambu ya ba comédien voilà, il y a un TPC. Au-delà makambouana, ceux qui ezalaki comédien koufi. L'ité à Kanda Koufi, tu le vois beaucoup de comédiens belge bayana ba caméra ba chaîne na bango. Ba côte sango pour l'ité à Kanda Koufi. Mais au moment où l'ité à Kanda ça na passi la place à passi et au côté traduire yepé na place à mabé à Koufi. Ba comédien ba yakiti. C'est ça ce qu'il faut parler. Fali to bouli on ne bako kanse pas bako kangissé parce qu'il y a eu de dérapage na ba kombo na bango. On ne refuse pas. Mais après ba comédien ils ont fait la force les sapimoko et longola neni boy les squali longi boy te na vidéo et sukola pe na ibati et sukola te il fait ça les belé pour ça la boy qu'est-ce qui manquait à ba comédien ba sanga na bongo ba kino localité ya Kanda ba kino tala nini bako samaka mwana je sais pas j'avais dit bon vu que baza batu na ko tenir bango regarder. Voilà, mais ça n'est pas si. Bah, comme on peut pas être là, on peut pas rester là pour parler de vos côtés négatifs. Non. Bon, mais quand on peut président Oxygène, secrétaire à Pakosiko, il y a un NTPC plutôt. Bon, mais quand on papa Massoum, papa Elombe, il y a un papa Nanga, vient Nanga, Rock Bokabe, la couture, vient dans l'élève fort et puis vient moi sur l'Arabia. Bon mais quand bonga mabo sangana bon mais quand bongi c'est peu makam et ça moi difficile à kosangi ça ba yo kana mais bon ça là quand même effort ils attachent na bino voilà merci beaucoup na participation na yo concernant problème au ekwe la ki ndeko na biso gloire à Dieu azadjali banda lobby déjà azana point de presse mo organisé nous serons là nous serons là photo yo kaye to tout na epe mituna mwandambo oyo to yebi koloba pe to tout na e akokana ko ya no la biso to moni annulation ya concert ya frère na biso ya star na biso Ferregola je ne sais pas, et comme concert, musicien congolais, s'est préparé, diaspora pikuna, et télémi, bazo annulé, tout le monde qui a eu rançon, azu visate, kunape annulé, guerwana, ce qui se passe entre diaspora, na artiste na busso. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Là, il faut dire que oui, concert na ye zalaki kaka ba diaspora te to ba combattant te wera yayi même de magouille s'il faut le dire passez-moi les termes biso no soto yebi ke biso même ba politicien na biso ebela mboka ba comme ba français ba comme ba allemand ba comme ba belge ba comme ba américain vous voyez alors il y a certains artistes aussi bah comme bongo. Voilà. Alors yo zo lingo mi na mboka batu yo moko za Congo. O no mi bona tâche ni po ebele ba misa ba kenda wana même ba kofi ba oyo rana ba changer ba nationalité. Ba comment de la nationalité aza aoki na bino le roi ye français, aki na bino kuna français yebi que français zo kotsa ba congolais na kata France. Vous voyez? Alors après un moment il s'allait qui va makambwana. Mama ou héritier a eu un visa battu bela même ba ngoti na France. Wera zoate ata yo moko. Il y a eu de magouille. Au-delà makambwana. Il ne faut même pas parler de ça. Au-delà, il y a eu des magouilles. Ce qui a le concert à faire et mais moi je ne souhaiterais pas. C'est annulé en gros. Donc, annulé déjà. Voilà. Bon, ça fait très mal. Ça fait très mal. La diaspora, hier c'était Kabila longa. Mukuba Kabila n'a pas su mbotela molonga noma mo livre na kingaka te sika boza. Mukuba Kabila ne. Na sonya na Mukuba Kabila na comprendre siko Mukuba Kabila fayi kana za na yo. Na mikosa ki pamba na ape mutu. Mukuba Kabila na ape mutu limbi sanga na ga leki na yo. Basi fana na ba Junior Kabila ba leki na ngai. Maman livre mama ni mama limbi sa penga na ga mwana yo. Na comprendre siko vaut mieux un démon que tu connais qu'un ange que tu connais pas. Omoni na bona côté na ba profondeur pour et comment to le belo mo bona ga lobby de miap aner ipekri mukamate te ça na mukamate te comme na chiluba oui wewa uji comprendre et comme bongo dans la ligne ba pomte na boy dada
Pour mes années, bande qu'on a biso à la diaspora, bah mais capé au chamay na vino. Moni, le vin est tiré, il faut le boire. Ça dit bah arriver dans l'étape où il y a le baété, bah changer un bois le lenga ko subate dada. Et c'est impossible mon amboa fan de suba boy. A tout molaka moi li kolomoga chebo azo suba. Vous comprenez? Jamais ko changer mboa le lenga ko suba. Toni a changer le lenga ko sumba. Jamais. Nya wa sumba te nyene monana. Il faut qu'il place moi à chumoli à sumbi après kundi. Bande qu'on a biso à diaspora, bah mais ko changer pe comportement na bango. Bah musicien na biso le quoi à faire, il a rien à voir. Akobongisa mboka oyo te na bandenge na zo yembana akolongola Fatita akolongola Tshisekedi akolongola nani Kabila te to bemba bazo pouvoir pour nous kuna subo ki bien après yekoto pa no beta ba concert non au moins te comme ce diaspora deux poids deux mesures fallait abaki ko beta a koti ya beti ya bimi ba combattant bazaki wapi vena biso wa yambo abeta ki concert Asa Congolais. Culture na biso a Congo ezoko même bango moko ba diaspora ba pe na posa ba yamba musique wana. On a posa mais problème na bango za comportement ya ba musicien kala ndenge ezalaka ba abuser na bato ebele ba viola ba mineur ba yiba ba sala ba makambebele bele ya mabe wana yango wana siko ba musicien bango ba kendaki yo kepoto ki ofanda oza possibilité o sandi yo so moi souvent na tibo botaka mais ça accueilli temporairement c'est-à-dire accueilli pour 2 mois 3 mois accueilli pour 2 semaines 3 semaines. Vous comprenez? Il faut au moins si mon vite fait. Et c'est le coup bango va rêver au sala avant ba mise ba no salango ba congolais ba banda de au salango kuna avant. Tous ces pays ici ba soko sentaka mwana ba tupo zo mukanda. Ba ko sente bi mwana no zo mukanda. Et là on y yomu na pas yango wana. Ba ata ba sente mwana ote. Te ata ba sente mwana ote yomu to bala mwana o. Mais on doit être sérieux. On doit être sérieux. Bon, excusez-moi peut-être nos frères diaspora, mais essayons un peu ya chama ina vino, ça dit to meka o solo là. Botika système o ya ko lobaki non, to katia wa, to sukara awa, bango ba beta te. Bino kaka soki dajua beti kuna, boka taper concert dajut. Gims pe aza congolais, boka taper ya Gims. Juna jana na ya na concert bana ne, bo comprendre que hier kuna za côté kuna, aza en France, mais boka tezate. Mais ba congolais koto Kofi ou ya rena kala mingi. Tu ba ndenge isalama, po Kofi ba lobi akobeta. Voilà. Merci beaucoup dans l'intervention ya Yam Siyambe parce que ba boni tout ya Dada International. Yam Siyambe nazana ya nga mokala na aza quelque part na France. Alinga ko mingi me ya nga na linga libanga te ya na linga ko mingi. Ngape na linga ko mingi ya nga na pese ba mbote oui ya mobile. Mukubwa. Abe ya nga? Asa pe ya no. Asa ba cinquantaine. Te ya ba cinquantaine, te ya na quarantaine. La quarantaine. Quand Arouza Mouko n'a pas 5 ans, 6 ans. Oui, Arouza Mouko n'a pas 5 ans, voilà. Yaya, je te salue. Je te salue. Bon, ça vaut pas la peine. Yaya, on t'aime beaucoup. Mais parlons de notre frère, Herman Kasongo. Voilà, pardon. Voilà, pardon. Il a pissé mon côté, il y a qui communauté. Moto mobimba nzamba sali na mukila c'est décidé ko makulaksaka mutakala nae. Première vidéo la kisi mutakala est télématé. Deuxième vidéo ko to moni masiko ke mwasi mutakala mwasi a pembe nenga za fragile na basa pembe boye. Mwasi moka pembe ya mundele au simba ka ona kimobali no kimobali est télématé. Et pour ça jeune ne singa boye. Dada boni boye ko. Ngata suna le mondongo pamba il faut être le téléma. Mais je te jure na mobali. C'est-à-dire makila nzoto esala comment mobali boye nende konanga telemi boye o chaka kuto melaka whisky o melaka ba bloro tout ale mwasi ya pemba temi liboso na ope alongoli bilamba ezate ka telemi dans les vides a simba yo na kimobali e telemate ah mais il faut réfléchir bien dada basanga na bango click na bango kuna bakenda ko sama na bango asima et puis voilà je m'en tape on a ni fond le dossier mzous. Clique moi et ça ya bato nyonso batele makati mingi sima mudeza kufungwa po mobali so simeza mama ko bimisa mai ya mobali ya pomte wani bimaka ki mobali muso ko za mukuse boye me boti sa mwasi c'est-à-dire il a pression mai ezobimela pression mai soke bimi ekeye ba ke ekomi na ovulation ekangami eboti mwana
ya ko ezaka pomme ezali o arriver à satisfaire moi si na yo ndé comme un problème tala ba se belé bazana bandako mabala bazana ba dégwa mabala tala papa saka rapport na mobali tongo midi poka me arrive kana orgasme na yete ya on a sa camarade mon habita là ozana moi si ti moi ça arriver na orgasme ni il faut ça noko hein il faut ça vrai noko il faut ça un bon noko na bisi yo le bala ngave de Londres. So que cop noto sala ngoti. Eza cop noto sala ko bano sala ka ti moi si pe moi ebise zate lo boku no mona akomne na mbali muso ton wili sko likono nga mila ka whisky ndika makame bele whisky ba gene ba bilo wana pende sala te en fait omoni alcool yon moni baloba moi ça me la alcool ti parce que alcool ils ont un rôle moi joueur rapé na ba instinct nzoto moto moto mosusu soka mele alcool mingi bana basi belé ba s'abuser na bango pa mibali parce que mele masanga et comme on peut se poser en nzoto tu vois yango peut-être ndeko ma bongo mais moi je dirais peut-être ndeko wana ki na mois de rapage azana bana ana bandeko ana famille azana na entourage au ba côté les melayepe tu vois tout à l'heure a outé comme ça va photo na bac na wa zui a sali classe a CBC réalisateur caméraman j'ai apprécié j'ai dit au fond de moi quelque chose de bon depuis ba publier quand même bala liboso azonga suki ça te ti lelo donc ndenge za boye c'est que ça va et à ma grande surprise lelo oyo beka lelo oyo toyo kake peut-être va publier son de quoi et puis chose grave ça qui va publier était yé mo quoi photo na yé a filmer non moi si ndenga zo fibaka ki mobali na yé a silisa après yé mo ka mi chango ne longa a fini tacos yambe aloba ki oloba te elo na linga pa ne non oloba te malobi il faut pas toucher quoi c'est un frère on s'est connu il y a routine dans yé mo poster na Instagram et na snap na yé mère bonjour héros le roi les arrêté dada erreur il faut plus tout ça erreur on déploie dada yo ntinga moko pe amona zaka mo so na simi téléphone na ngabo mona mon pe na senti ki mobile telemi pe na sipi na téléphone na mon pe na olinga pe na sala pe vidéo ata ya ngamoko momona ka isimo ebisa nga so na komika kota zizi na ngabisa nga puna ko commenter allez au katika ba mona katika ndam kwa nini pona obanga même par erreur téléphone ko kyo bunga kisasa tona ba kununa ebe bata ba ojo publier ngo na WhatsApp na ngamoko na compte na ngamoko Snap ba ko publier ngo même na compte na ngamoko ya Facebook ebe make ngai moko na publier ngo bon Herman yaka mbala sima oyo ebisa biso po mbala biso ebisa biso déjà yaka mbala si mbala oyo cette fois-ci yaka ebisa biso obungisa ki téléphone ba publier ngo na ndenge na aloba te pesa conseil Herman koloba elokote fanda kimia mais sinon tangu nano zaki nanu vraiment na bopiki ki bwanzo to babokungu ya yo et tout le monde zaki normal mona maki ozalaki na position maki soko tirer pe et simba mais na minute yo te ngana linga ko bati bato baloba ngana linga langa chana bato baloba oh azana eloko mobali mukie o eloko mobali neza mukie mama lito ya munene o lito indeza analyse mo normal taka lito indeza mais soki ozwi lisala ya sosoto tige coton au quotidien au cas mukie au kanisa la sentiment Merci beaucoup MC Yambe, merci avec Kilombo, merci à Achille Mandanga, je vous salue vraiment. Émission où je sais que ça a plaisir. Makasi, n'a pas abonné tout, à Dada International. To koti sujet oyo concernant ma bala. To lobela ki lo mo bala to pesa imbote na ba marié na biso. To zongi na libaya ya maman na biso de la paix. Maman la biso de la paix, ndenge to yebelié une femme douce, calme, oyo ka été na ba bêtise oyo ka été na ba critique oyo ebimara na batu ya théâtre. En fait, c'est une maman qui se respecte personnellement, na pesa kaye le quoi ba matop, asa le quoi ba souzi au-delà ba bêtise parce que ba ka bato mais ba se respecter ba na ba carré na bango. Tout le monde maman la biso à Bali. Gloire à Dieu et tout sepeli maman à Bali. Ba o baba no perdre espoir, to zui sous espoir. Mona maman kuta Bali biso pe lobi to ko bala kaka. To mona boye ba e ko publier
à la veille ya mariage na yebite Beka Kilombo ako balancer les biso ba photo ya mwasi ya kala na mwasi ya sikai o ezaye pona kolakisa biso que mobali wana azalaki marié wana premier point. Deuxième point, on sait que Beka si la possibilité au télévision nous yams ayoka non ba audio o ezobima ya marraine ya libala ya liboso ya mobali na papa ya papa na biso matende ngazolo après tozonga juste après ba voice wana. Merci. De la paix à Zamatata na niveau 0. C'est un vrai comportement na yete à ça hypocrisie. Na ebembe de la paix abimisi ko finga ba bêtise mati. Muto zo benga servante wana. Est-ce qu'une servante de Dieu à cause à Saint-Pierre, une servante de Dieu à cause à Saint-Pierre. Pour babiloko ya lo bana ebembe wana pa Martin. Eza musali te zo banga ki dia pa musomo te na se ko kana répondre te. C'est dans une attana répondre na tongo lilopo na mono ndena otika okota limbulu mo benga na oyiba o comprendre. Papa na ngai amusai na Nzambe premièrement kutunga obine na respecta na ngayo ba makamno na belindo na satandaki na ngana ngote na satandai na ngote mais et ça il a vraiment bien été bana boso boti bani belé ceux qui vont divorcer na bino ce n'est pas un problème mais ils ont encore plus comme conseil maté ko bala de la pété au konyo comme plus parce que je te connais bien tu ne sais pas parler au bolo baté au konyo comme plus que les cabines avec de la paix muto ça ça va vie na belé est-ce que de la paix on a na mukolo na autre de la paix mukolo na uzamba mona de la pété de la paix mukolo na o de la paix mukolo makas de pas am kolon de pas mninga notel so isa solo mama onga na yoka ke ko masabi mobala de la paix ko ba ma solo nyo so to yoka pona bango wana matie yo po banda ko yoka ngo uza conseil na Nzambe to yoka ka ma solo to mabe mebele batu ba za koloba deli na na tieni ala na sauvage biso to biki be na tieni ala sauvage et dans la famille na bango so yo aussi au s'engager kinaye. Est-ce qu'il crée le problème tant yo divorcé na yé au lukino moi so au vandi na yé et au créer le problème ya onde swelo ko ya onde swelo ko zo sala ko banga na wana siko ce que ça qui yé à ce ba décision mo boye soit à celle lo mo mabe a rolinga pe ko divorcer ti faut façon na zo lobila a compter on meno vidi ya on mena so ke boya na kin comme ko yoka ye to so la pena ye yo permettre à yakin pas à la c'est yakin permettre à yakin to yakin yo binde bo sata boya no bis monte ya ye na yo ye so ke ozalaki moi si pena oyo moni ke ko va na isa de la paix so isa solo nde to yoka matinga na décourager otika. Bon, ça ne pas comment sembler na ibité. De la paix auto kufela la bokilo na yi. Auto kufela la bokilo na yi. Pour moi de la paix va botane witness na sublime azarana poto. Azarana poto. Mwana mama sa. Bokilo ni comme ni mama sa. Batika le poma bandal balonga bandal ba koma yolo. C'est aux alaki wana. Après quelques temps, voyage à Bino ba côté Kalpam, net tout le monde. Donc la famille là tout comme plus que famille. Nous avons là bango tout. Papa wana mkolpa mobile bukira de la paix auto kufa. Kuna na matanga kuna. Est-ce que tu as dit que il est bimi? Balbinga na ki de la paix à côté ti. Banda bokila kufi amona na kiti. Bon, il y a zolo balobi ki o ngani azaboye na boko la bana nganga moko na kuna mobile na ngai na so mobile na ngaza kana mwanda bozela kalate bomona mama minene boko kamwa boko situka au final ka nduma c'est pas un problème mais kalate na aussi prendre bino na libala ibiba no ka la paix. Bon, tout le monde ne sont normal tout s'attendait était que mobile azolo bila mwanda peut-être ezayo.
Mathieu, yo, bête la tu vas Belinda, parce que regarde, elle a fréquenté famille Belinda, c'est pas pour rien à ces cartes à Moukena Belinda. Oh mon âme, c'est pas pour rien à ces cartes à Moukena Belinda pour ma bêtise, nous sommes comme soit bien, bon. Il y a un moment où on soit une qui n'a pas oublié un coup d'année. Oh mon âme, là, moi, je ne sais pas, Mathieu, c'est Belinda Boye, de la piste à la mère, pas Mathieu, c'est ça. Bata enité bata petit moi enité vous allez dans le sens soit Belinda Boye pas Mathieu no ngai naiba kika na musala oyo poni ya Nzambe na brutalité Belinda et aussi Mati naiba ka yango ata jour bazo ordonné wana na isa me papi mangabi Nzamba soge kaka mwasi o Belinda azala ka mwasi malamu tina suka po soki te ministère Mati Kubeba na isa papi mababa utazo rappeler kambana lelo o mona na isa ki jour ba ordonné wana biki est-ce que Mati pena Belinda na musala Mati ko sala o akoka parce que musala bine ezali fo mwasi azamir pe mwasi azala zu epolati parce que na l'église il appartenait mingi bazalaka basi o mona si oyo tango zobundisa basi na kati église o mwa msala mobali yenda comprendre au moins na ko lobanga bi na ko bonga famille Belinda te na famille Belinda na pe comportement Belinda la sauvage pe hypocrite na ebi na ngai azana ba langage mo pe bien te na ebi na nga tant que maman na ko va jamais na condamner mo ko na condamner na comportement na Belinda no be na ebi na nga la ra efera makamba ngo me ata papema to na papema to yo kama makamba ngo papema ko lobake even to ka mo côté so moi yo zala lokwa ya zo kama ya lobi na kishasa yozoboya anga kishasa yozoboya so monike azana face azana posa aya kishasa tika ya na eko ko laksa Neftali message ya Belinda tuyemba mo kusala analyse na famille na yango te nani maadi la pamba ndeko lobaki yo na mwanda kala te na si prendre bino tam so ya ngwana te na bibon na ebiti kande Belinda komi to kabo so na ba papier ma ana katanda ko omoni so kezaki de la peine de omoni moi sa kobala de la pas comment osambela Nzamba zo lokoma ntuka watu wa changer parce que de la pas comment osambela akoma mosai na Nzambe Nzamba zo lokoma pour réputation de la paix à rango bien dit de la paix à hypocrite moni de la paix à hypocrite moi là le bosso comme ni Kevin donc de la paix à zakana hypocrite on comprend de la paix n'est bongo azab brutal ko le kata Belinda on met de la paix o tika la koko kete mbala sango to Belinda ko so bandine na bomwana bokoli na ye o supporter ba caprice na ye parce que zo moi si moko bozo boye likola moi si na yo do moi ça na aso sala minene ko le kata moi so yo o bandaki na ye et ça la passe kolika. Voilà, nous sommes de retour sur cet plateau, donc merci beaucoup, restez toujours branchés. Naébité, qu'est-ce que tu peux intervenir par rapport à ma propos dans ce qui se passe depuis Maman Labiso de la paix à en fait, Marambango na comprendre ango na ba voice. Mais na poste na za moi éclaircissement Marambango, mais na comprendre ango. Dada, oyebi libala. Eza piste trop glissant quoi. Ça dit beaucoup les gens les lobo bala la moins sentiment. Ah j'ai les qui font na bala. Mais na mona na Bible c'est comme on va commenter que choses au demeurer célibataire au côté ali felo. Mais pourquoi les gens précipitent à se bala? Il y a que se marier peut-être na mobali ou peut-être à mobali d'autrui. Selon l'information oyo na yoki mama oyo maman on dirait za marraine ya libala liboso et salamaka. Place mo azolo belo mora lobi Mathieu n'a de la paix beaucoup melaté parce que Mathieu toi tu sais pas parler. Ça dit maman a yebi vraiment Mathieu très bien. Pour arriver à ce stade parce que si mon temps comme un niveau comprendre que yo ebo lobati c'est qu'il yebi très bien. Et puis, plus loin, d'abord, n'habitez pourquoi ils allaient à ce comédien à Bali, il faut pas problème ils allaient. Il y a pas trop longtemps, Ariachua Bala qui m'a bébimi. Et après, Nani Soussou, Nani Souto Bala, Diane Kamouanga à Bali, et créer problème. Nani les Soussou, ma comédien presque nion aussi, Bali, problème, et Zanga Kakaka.
été. Qu'est-ce qui se passe avec des comédiens? Et puis, le problème, on a ce Hollandais, ils sont vrai. Tala o esko Sernabiso de la paix. D'abord, on a eu le Sernabiso Gabriel Bolembo Lobaki à Walobi. Ce qui de la paix na Nibabali, c'est que Libala vraiment. Ils ont vraiment makito côté pour basabi l'unmabe. On va la bali de la paix balika pour na taille. Na loka vidéo on a circulé. Audio plutôt. Parlons de ça. Mobali wana za na mwasi na bana na mwanda. Baboti bana 8 s'il vous plaît. Les hommes aussi sont quand même sérieux. Mibali toza quand même sérieux s'il vous plaît. Aujourd'hui moi na mwasi ya bato mama ya bato boti bana 8. Bozana étape ya divorce. Étape ya divorce ngai na bino to yebi ndenge comment ça s'est passé parce qu'aujourd'hui l'internet nous prouve tout sauf rien. C'est-à-dire pour te divorcer, Dada tu dois être d'accord idem que moi aussi. Après, ngaina yo soki toza d'accord. L'état ko benga biso kaka. Pour ebisa biso ke yams yo na Dada malgré boza d'accord mais biso l'état to souhaiter bobala bozalaka ensemble. C'est-à-dire l'état ko pesa biso ka conseil bo bongisa. Première fois ici mbita, ici biso bozonga. Deuxième fois ici mbita, ici biso tozonga. Troisième fois ici mbité. L'état ko luka susu batu ba ko intervenir andero ya ye l'état. Akobenga ba parrain abengi ba parents na biso biologique, c'est-à-dire ba parents na ngayams ba parents na yo Dada ba vanti biso wana to solo lina ba parents akbokeni bo solo na bango cinquième fois so esimbité a comprendre que bateau ba solo bango mbale ba d'accord ba kabwana akaboli bino. Maintenant espace oyo to na temps oyo de la passe na mobile na ye papa Mathieu nani mama wana plutôt na bosana ko mamango na parla na biso Mathieu bazana nous kutu na étape à divorce c'était ba koti signe de procédure ba koti procédure à divorce. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que maman qui kondima mais papa ndimi na nti mais apparemment on dirait maman azoboya na nous divorce papa ndaza na posa divorce salama. Et puis place mon nom yoka ser na biso de la part ndeko ebisa bango bon ndekone mutazoloba que bozala surpris na ko bala mbali nga ko uta mwanda. Cela veut dire ndeko na biso de la part yebaki couple wana avant. Selon Badur n'a pas. Ben oui. Parce qu'on ne peut pas confirmer. Ben oui, selon Badur il y a maman Oyo. Eh, ne niko la voice ezo la bazo solo là. Voilà. On dit bazo maman zo solo na Mathieu. OK. On comprend. Voice ngo la bongo. Bref, koluka ko yeba soki de la pas yeba ki papa Mathieu na moi snake azana bana 8. Pourquoi comme n'état pour ça makambo? Maman wana moi sa Mathieu, soki a pro a kei ko ça l'avance na l'état na parquet bakobenga de la paix, bakobenga papa Mathieu, baza bato fu bakanga bango. Dada, na yebi couple moko, obi tournage mo to saka na terminus. Place mo to sala tournage. Obi moi ça mbala na bakabwana. Mwana mwa kitoko ya bébé to ndo mona ndo tambula asaka mwana ya mobali ya ndakuti. Abota na garçon mo ya joueur libanda. Garçon wana mobali ya ndakutanga yo timbela ke mwana na zaka ya yete. Aboyani na mwasi basali no séparation des corps bakabwani. Après ni ne ya garçon wana mukolo mobali mukolo mwasi akomi ko lukisa garçon wana. L'état ba bisi ba bi soki omoni garçon wana. Yela biso ye soit oyebisi biso to bacha mandat de recherche pour na garçon wana. La fille a lukambonga pesa garçon makenda a voyager. Pour na nini? On est un crime, ça dit non pas seulement au coucher na mwasi à libala, mais au botisi mwasi à libala, o yazali légalement na l'état. L'état est yebié. Non. Non, et ça n'est pas moi si ce que au bimina mobile ya bateau à sa marié. Moi si na ya monia moi c'est pele na ngota ko porter au plainte bakangi yo. Au sali adultère na mobile na ye o azam marié légalement et puis dans l'état. Devant bourgmestre monsieur le maire. Non, on doit être sérieux. Ngana ko lo balande on a biso de la paix. Déjà au Bali. Soki oyeba ki libalo yo déjà que Aza mobali ya bato balié ya nanga parce que de la pas ya ya nanga. Est-ce que de la pepe na papa Mathieu Barbota les sous? Moi t'es Dada Kouliba, je ne sais pas, t'es expert tout temps tout ça banalité. Bill, est-ce qu'il y a de la peine à papa Mathieu Barbota les sous? Il y a de la pas dans la Chine, il y a de la pas à 40 ans. Mais à quoi tu as Ah? Yo chele ka Gabriel. Ya de la paix. Yo ebileka ya de la paix na mona wa.
Oh. Moi là ça moi ma vie. Bino comme ça Gabi on le quoi mutuni ça la bien té bokomi ça siko on dirait que ya Gabi do za koko batunyoso. Ya Gabi na ma top ne mukolo. Alors ma top 51 dans les cinquantaines non? Bah alors. Oh, bino comme ça Gabi on dirait ça koko on dirait bota malos on dirait bota ya mundueri tondeni. Non, on doit être sérieux. Non, on doit être sérieux. Gabriel a mon colo, il y a de la pété. Si on a mon colo de la pété, mon colo de la pété, il y a mois, 2 mois, 3 mois. En été, il y a Gabriel là, quoi, soit c'est. Ah, il y a Gabriel en Achini. Il y a Gabriel dans les quarantaines. Ah, dans les quarantaines, il y a Gabriel dans les 46, 47. Dada. Yo, tu as Gabriel, moi, 80, 80, 77. Yo ta Sarah Poani, o ta de la pierre comme Sarah. C'est la bino volonté. Yambe, to kena nuna elo moko tikoloba awa ke madame moi si ya papa Mathia Liboso, ce qui lelo à traduire couple na justice bako kanga bango. Ce qu'on a minute OYOP déjà maman de la paix aza déjà marié légalement l'état paix et yebié. Et puis deuxièmement mariage. Herman a kotawa. Oh Herman. Herman mana vinanga. Oh video Herman batine. Oh mana vinanga pardon. Herman na lingi komona mutaka na misu na ngate. Comment on a mutakala mutu mususu ya lisumu epeza malédiction. Herman, réservez mutakala na yo pona yo na bato yo tindela. Ngate pardon. Soki na on a lisolo. Maman de la paix na minute OP aza déjà marié légalement au l'état et bibango. Et puis deuxièmement, mariage il y a de la paix et yebanaka déjà. Si avant Diana a kufato déjà dans mois octobre, maman de la paix au bala. Tant à donc déjà officialiser qui relation na bango et comment causer la remise à dot. Remise à dot et pesami to yoki mutu moko te ko déclarer que papa Mathieu asa mobali ne. Tant to komi na stade oyo. Bref le roi ngala moment ba théâtre baza trop sensible. Mon il fallait pas comme le niveau comme ça Charlie Prince. C'est parce que Charlie a comme un niveau sur la caméra OK, ti na cité du fleuve qu'on filmer. Ni tété ça fallait aller na kanisete. On comprend. Mais bata théâtre ba bongo te. Bata théâtre ba trop sensible. Les sensolo ba nekara tana ningoza boy na sema ko mike. Le ba même na parki ko d'appel Kinshasa Gombe. Alaxo ke ya eba na jugement kuna. Tona procureur kuna. Bakangio. Ça bata théâtre ba trop sensible. Et on a lingama ko toucher ba prendre na bango te. Marambo ase on a besoin de la paix déjà coûte avant d'autres na salama ngadi na no yoka. Mais vu qu'on a pas précision na yoka ka mais no kaka mobile ya poto. Eleki kaka boye mobile na saka na ba Congo na Congo central. Comme mbala mwana. Si on a stade auto commis déjà, il est pas commis marié légalement. L'été yebi. Si ko ba mobile wana papa Matina moi c'est papa bani baba na Kisasa te. Baba na place baza kuna na Mwanda. Alors l'État a zappé censé à relocataire l'obake mobali yo bala toni non ayebita bika ke mobali longola alliance aye ayo se présenter dans l'État ni mobali no sobaya ka ba célibataire bol ka ba comme ba nouveau marié si konga na éviter papa Mathieu Torbe ngoba nouveau marié jeune marié combien de fois jeune marié papa Mathieu na âge na yo ba na 8 ba bengo jeune marié respecte-toi papa nande ma bete limbisanga Limbisanga vraiment, mais respecte-toi. Au lieu ça c'est on a besoin ridicule à la télé comme ça pourquoi? Si on a besoin de la paix, elle prie premièrement. Asa sœur moro boye na milliers à théâtre. Ba tout ba respecter fort sœur wana. Mais ngano kama siko ndenge peut-être lelo yo sert à comme ridiculiser l'internet, ndenge peut-être batu musu ba comme ridiculiser. Maman de la paix na moni lo na internet bati o asali crise machin c'est on a de la paix au-delà maramunyo so une fois déjà nazala na auto ba munduri ba munduri ba sens cynique ba lo moi bongo na yebi c'est wana moi très bien na tourna na eu 2 fois on ça théâtre avec ça on a biso Mao Givule baza ba sero on a respecté beaucoup et puis ba mi pesa ka respect au-delà ba bêtise na bango parce que baza ba tout amuto so là il met en cause na ba bêtise na ye ba ça que fort baza quand même na makamla bango za moi discrète quoi c'est on a de la paix rien n'est tard oko la libala té parce que au Bali mais calculer vraiment makamndeni oko salango so qui c'est vieux Mathieu za mobala batou
Atikaye. Pour na combien de niveau bato bakomo lobaki. Atikaye. Dada, ngaso na bitika ya boyi. Moi si y avait Mathias na Mwanda. Soka yena certificat de mariage na bango awa na Kisasa. Abala na papa Mathieu liboso sœur na biso de la paix. L'état au Kabula libala. Oh peut-être peut-être comme ça ils YouTube ton sur kabona. Baloyi bazana procédure. Bazana procédure. Oh liboso zaki o luka mobile non monete ndene na téléphone. Comme si déjà si là ils ont internet et comme ça comme akabelo akale. La raison voilà. Déjà muta balio saka na antique net ngama mabolingo na antika te. Lobanga mona lembala yo yebi ke. Dada ta soko balaki. Yo yebi ke ngani antika. On a vu na bika yo linga antika te. Omoni yo nozana. Soki na père. Omoni noza soki na père. Aye a confirmé a wata zu biloko. Après pour père na mnope wa za responsable la famille na mno autokufa. Wa ya limité wana. Ah et soki soki zaki père aye balio esili. Wata li na biloko. Coutumièrement ils a problème te mais surtout comme dans l'état dada que personne te trompe et comme makambo ebelé. C'est ça. Et comme makambo ebelé. Soki mobali fi wana abana na mwasne na poto. A juste certificat de mariage wana aye na ngona Kisasa awa. A présenter ngwa lobi mobali o na balana na ye légalement devant monsieur le maire. En tout cas dada au-delà ya makambo tout bako attendre la justice. Ça dit ba okangona. Bako kangona nous peine nango je crois ils de 0 à 6 mois quelque chose comme ça. Il faut na réfléchir bien sur yango. Donc c'est ça. Merci beaucoup Ayam Siambe. Merci na ba abonné nyonso Dada International. Merci na bino nyonso. O bolandi biso banda ne bandeliti to komi na suka. Merci na ba soutien na bino na ba appel na bino ba camarades na nyonso ba encourager nga ba pousser nga. Tous en a besoin le bas, tous en a besoin de les madons et ça là on a bien ma casse na mona que malgré ba faiblesse na na batum sous ba porter à cœur. Vous allez toujours brancher na Dada International, vous s'abonner toujours musala et zo sala makaka ndenge to la kai bino. Yam siambe to komi na suka. Qu'est-ce que tu peux dire en un mot par rapport il y a pas poignant sur auto touché concernant arrestation il y a l'été à Kanda concernant annulation il y a concert il y a Ferrigo la concernant mariage à maman la biso de la paix et puis vidéo il y a de qu'on a biso Herman en un mot excusez nga na lobati des vidéos na linga na lobati za bande ko tout ça les faire tout bongisa kaka. Tout ça les fortes bongisa pour na on a besoin de la paix et visa ba réalité belé alanga mais quand on kotala makambo mususu ngana nelo na lobate pour na de la paz mukolo koza mukona ngape ba ya de la pas koza pe dans les quarantaines na cité kana 39 ans jamais ah moi ba 78 77 78 c'est mukie il y a de la paix ah 78 ba 76 77. L'été à Kanda, c'est un jeune frère pour moi. Rose Ani Bazou mon corps. Rose a PV une année. Rose a PV. Bref, toute la génération mon corps, donc c'est un ami. Pour ne pas aller trop loin. Et qui encore faut na vidéo, il y a Mtakala. En tout cas, ça là est sous troisième et ça a bien. Ça la troisième, toi on a posté ça tout le monde vidéo à troisième. La troisième on a ça là partout. Au même sa cop na auto et bando sala. Le cause na kuna les États-Unis, ba américain baza kuna so ba na Canada. Ba peso tonga mo vimbi sa ketolomo okota ne nani nani yo benga ngoni agence ya ba film pornographique pour nous sala beso zaki mo zo sala film ozana mbongo ebele so mapango kubuka na te sala ngo ya vie za moko après vie au vie muso ezati et puis de voir ta mokena mokili. Voilà. Voilà, merci na sauté il est solo moi mukie. Il y a une sœur na biso, moi si y a ndeko na biso frère na biso, Mike Kalambai. Azo séjourner na Kinshasa. Ma bête sœur anon de mutu na ye. Ça va bien te bolimi ça. Il faut kangai. Au moni ba sœur ebele ba kokanga bango so ba Kinshasa. Au moni ba sœur le roi net sœur moi na Canada finga ka batu di matin midi au soir. Yeso aye na Kinshasa ba okangai. Sœur le roi moi sa frère wana. Azana na Canada so aux États-Unis ba boti ne bana mibale moto abimisa mbongo na ya yo bala yo bana misatu abimisi mbongo na yo bala yo
après yo comme le couvert no finga ya internet au sangana mamu lopwe bo finga mobala bon et lelo pe frère en opé tout a fingité azo tambola na pasteur Denis Les na bosolo pasteur Denis Les na bosolo bazo tambola c'est un homme de Dieu c'est un loin oh wapi c'est un loin de Dieu loin de Dieu to loin de Dieu ah, c'est un prophète de la nation. Prophète de la nation, loin de Dieu. Prophète de la nation, Alinga Bloko Anate. Dada Tika. Tika Dala. Tika ya venanga mukuba Denis Les Avana Alinga Eminga. Abetale au moins lubi. Tia Zan Bloko Anaba Dinsega na tono maya moto. Veillons à fin. Non, nous tout à l'heure, tout ça, l'émission, venga et l'offre. Et Denis Les, eh, yo, ça fait. On a patron dans la chaîne, on a travaillé dans Zondo TV, voilà. Venga patron dans en tout cas. Té, on a bien habillé sur l'au-delà, tout le monde bien habillé, qui va quand railler. Balinga ba boma ni ba boma simo kimbango. Ba bwake na acide. Sko ba kota ka mutu. Ye ba kota sko ka mutu pona ba kotisi Denis Les mutu na maya moto. Tango abini boye aziki nyonso. Abani ko pakola mafuta ndi ba sikata neti kala bongo ndi zikisa Oh c'est ka po ani dada. Ina nje tuma wasolo. Zambena. Merci. On se retrouve très prochainement avec un autre émission. Au revoir.